Le pasteur et ses problèmes. Nous voyons que l'Église est en train de prêcher ce qui est à l'encontre de la doctrine. Du côté de chez nous, Casa Penuel, agence de fret aérien, fret maritime, entraide familiale et logistique de l'Europe vers l'Angola. Située à Roua numéro 1, Casa numéro 119B, Palanca Luanda, vous pouvez recevoir les colis venant de l'Europe à travers la France et l'Allemagne sur les numéros indiqués ci-dessous. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde et bienvenue sur Erotech TV, votre chaîne d'information et de divertissement. Voilà, comme d'habitude, nous sommes autour de cette table avec toute l'équipe de Laisser partir mon peuple. Maître Chouamboma, bonjour. Bonjour l'homme intégré. Merci beaucoup d'être là, papa. Le messager Galate. Erotech, la qualité qui fait la différence. Bonjour. Bishop Tchatumba, le charismatique, l'homme de 30 ans de ministère. Merci, monsieur Erotech. Bon, voilà, nous sommes réunis à cette table pour vous. Justement, comme vous le savez très bien, nous sommes là pour parler des problématiques rencontrées dans différentes églises de réveil. Et donc, nous sommes avec, autour de cette table, l'homme de 30 ans, Bishop Tchatumba, qui a 30 ans de ministère. Et pendant ce temps-là, il y en a qui étaient encore au biberon, il y en a qui étaient encore à quatre pattes. Ceux qui se disent, évidemment, pasteur aujourd'hui, ceux qui s'appellent homme de Dieu, ceux qui s'appellent mis à part pour le Seigneur, étaient encore dans le chaise, voilà, bébé. Et donc, nous avons le privilège de l'avoir à côté de nous, justement, pour décortiquer la parole de Dieu, selon laquelle vous qui dirigez les assemblées, puissiez tirer profit de ce qu'il va dire autour de cette table. Voilà. Bishop Tatumba, nakanisi, émission Nabiso, ils ont en français, puisque ils ont émission to ça, la capona bandeko Nabiso, balanda, o ele kakanakata mangomba, basala analyse ya ba o ba konduisa bango ba fungola misu na esika mbongo na bango kende na kata mangomba ba yeba eloko nini mbongo wana isala ka soki bango ba se privé na nyonso na kata ndako ba boyi ko futa ba courant ba boyi ko futa ba mai ba misusu ba futi ndako te alobi ko futa église pour l'église c'est sika ba bandeko o bazana ba problème ba kena otika mikumba na ba ondenka bible lobaka venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos. Et si kanini ba wakanza ba kenozwa repos mais na moya lelo mingi ba kota mangomba mais tango ya kobima mai na misu kaka ndenge maître Chouamboma alobaka nan bolelite alors liboso to banda lokwa ezali makambo etali molimo na osenga na musala nzambe apesa moi prière pour être makanise bungate tous ala toujours branché sur le sujet aujourd'hui qui est les femmes seules et le mari de nuit. Mon pasteur et mon mari de nuit. Voilà, le thème d'aujourd'hui est mon pasteur et mon mari de nuit. Pasteur nangai yende mobali nangai ya butu. Amen. Mais toyoka lisolo ndenge oleka. Merci Bishop Tchatumba. Conduire sur la prière. To sambela, to pesio merci tata nabiso Yesu Masia. To kumisi kombo na yo, puisque c'est di kombo oyo ezeli kolo ba kombo nyonso. Ezali likolo na lola, ezana se ya mokili pe ezana se ya mabele, ezeli bobele kombo na Yesu Masia. Yango nde kombo ango ezali nzela, ezali solo pe ezali bomoi.
puisque na ba kombo nyonso bobeli kombo yango epesaka lobiko bobeli kombo yango epesaka bomoi yango nde bible elobi ete po ete nzela ya lolo efungwamaka bobeli kaka na kombo wana yango nde kombo moko kaka tata apesaki na se ya moi po ete epesa biso lobiko na ba kombo nyonso bobeli kombo na Yesu ezali mibale te ezali bobeli kombo na Yesu yango nde ebikisaka yango nde efungolaka yango nde etombolaka yango nde elobi ete ye nde mutu azali na fungola David ye soki akangi moko te akoki kofungola soki mpe afongoli moko te mpe akoki kokanga yango nde na minute oyo tozali kotombola yo puisque ye alobi ete quand il sera élevé il attirera tout le monde vers lui yango nde nous te disons merci Père puisque tu es l'unique, le véritable. Tu es le chemin, la vérité et la vie. L'unique nom qui était donné parmi nous, pour lequel nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour cela. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons aussi prié. Amen. Amen. Alors, bandeko, na robanda émission lelo na kopesa mbote na ba parrain Faustin Chungu de Ebenezer Ministry. Et puis na mama Esther Mwasinae mbote na isika bino bosangani malampo na ba conseil na bino voilà donc alors Bishop Tatumba tozonga na kata sujet na biso lelo sujet na biso ezali que bandeko babengi biso ebele poto sala vraiment synthèse à émission oyo poto c'est décidé tout ça la émission oyo tous ensemble évidemment c'est puisque nabatuba wuti ko benga toye ko mona ke nyoso bazana même problématique problème au bazana o lelo surtout bandeko basi ezali problème ya ba mari de nuit alors ba mari de nuit peut-être biso misa to yebite mais yo yebi en bien potam susu oso délivra tam susu pesa ba prière tam susu pesa ba verset biblique yonde mutoko ki koloba yango bien mais liboso to kota na mozindo likambu mari de nuit ezali nini. Bon, nous allons d'abord lire la parole de Dieu et puis je vais prêcher un tout petit peu exhorter et puis tozonga na sujet wana pour comprendre mensonge oyo ekoti l'église ekota l'église puisque biso tango tobongo di motema tokutaki ba papa na biso selon le livre de Job chapitre 7 verset 7 je pense dit interroger ceux de la génération passée sois attentif à l'expérience de leur père interroger botu nakabato toke nano Job to nano Job hein c'est banaya o yeli ngai tout de suite là poto zobanano Job wana Job ezali Job tu es là Job tu es là écoute ce que Job dit. Oh là là, gloire au Seigneur, Père, nous te disons merci pour ta parole. Job chapitre 8, verset... Ah, c'est Job chapitre 8, verset 8. Écoute, la Bible dit, interroge donc ceux de la génération précédente. Sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier. Et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Abituna batata yakala. Et puis boume la kozala na expérience na bango. Makabuba mona, makabuba yoka. Aujourd'hui, la plupart des gens qui font des ministères aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de demander au sein de la génération passée. Ils ne sont même pas attentifs na expérience de leur père. Abi tu demandes celle de la génération passée. Natuni bayaya, baouti koya. Et puis la Bible dit, sois attentif à l'expérience de leur père. C'est-à-dire que bayaya bayibisingani. Et puis natali toui l'expérience à batata na bango. C'est-à-dire que natuni bayaya. Siba na yikusala attentif l'expérience à batata bayaya. Des générations. Mais les bato bazo sala musala nzambe lelo, bazo tuna tabatute. Bazapena bezo tuna te. Basi yebi. Yango zolo mutunyo se le loi commis à cette église abandi ko tiaka ka matin sur mari de nuit. Et pourtant le sujet na biso de nos ali mon pasteur il est celui qui est lui-même mon mari de nuit. Wow.
Parce que ayebaki kotuna ba mikolo ya karte. Ayebaki kotuna. Et loko nini ezaki mari de nuit. Yango wana tozokolobela. Tango biso toyina banzela bakamona zo loba. Bato nyonso ba passer baseki ya génération nanga. Maté ba mari de nuit était à l'église na biso te. Puisque batata na biso batie yango te pe ezalaka te. Est-ce que vous avez maté ba mari de nuit et yekoya na bato yo batuni bayaya na bango te ni bakoko na bango te. Alors basali maté na bango comme nango mari de nuit. Mari de nuit origine nango ezali. Ezali maté ya prêché par tous les ex-sorciers, tous les ex-magiciens, tous les ex-féticheurs, ba oyo ba yiko bongo ma bakobi ba pasteur. Est-ce que vous avez puisque bango basaki na capacité, bozana ya na yo azondoki, na butu, asani leki na ye moko, abandi kola na ye, akomisi leki na stérile, leki na akoli, azo vote li susute. Ache masque moko, ache masque, boba ninga ye na mutani banda te, ye moko, adonte ye. Si ko ba tuwana ko par enchantement, ba yiko ko ba pasteur. Asaki des sorciers. Alors après ça ba prophétie, ye moko lokio na butu, na tongo asalango lokola ndoto. Abi na muni yo boye, tango soki dia ya, na muna ki ndoto boye. Yende mutasali yo, yende mutaso peso explication. Lokola bandiko peso explication na ba quartier, ba muna aya ko bina do ya nzambe. Joka diza ndo ya nzambe te. Eza sorcellerie. Mbala moko ko mi pasteur. Génération wana e bandi e komi na afdel. Omoni tango afdel a komi na Congo na 97. Nde génération wana ba Denis Les Babima. Génération wana ba Jérémie Mayemba babima ba prophète. Wana ba groupe ba Emmanuel Lumbu ba Jérémie Mayemba ba prophète mingi babima na génération na Congo. Sikoye komi na Congo ekomi na ba pasteur, ancien pasteur, ba oyo baseko senga ba koloba na biso ke mafuta kauka, batikala na li papa. Ba kutika na li papa na ba nouveau prophète, ba toyo baseki na mouvement, baseki na succès, ba église etondi ba génération wana. Siko génération wana nde ekomi fondement base ya surnaturel. Ba kuliko makambo ya surnaturel mingi, nde mouvement ya makambo ya ba mari de nuit, ya ba femme de nuit, et koti na communauté. Na so beso tala ba pasteur nyonso ya poto. Ba oyi ba bongore motema na poto. Ba sa côté na poto. Ba te makamba ba mari de nuit te. Oui. Ba yeba ki ngote. Mais tala ba to nyonso ba yikote makamba ba mari de nuit. Ba seli ba pasteur e ba ye. Mingi ba jeune ba ye ba yiko vanda wa. Puisque kankeza ya kuvanda wa te. Continue yaka kuvanda wa te. Sonika futa yaka kuvanda wa te. Ba bosko kindomba ba yaka kuvanda wa te. Bambi ya muna beka kuvanda wate. Bate mate ya wana te. Mate wana bate ya ngote. Mais mate wana te ya mi na génération ya bato nyonso courant oye uti mingi Angola. Cameroun, Cameroun, Nigeria. Bayaki Nigeria chobres ba komi na poto. Na pe valongo pe oui. Tango ba komi awa alors la façon ya kokanga batu. Dengezali. Bakomi makambo ya ba mari de nuit. Alors mari de nuit wana, nzoka nde zeli bango moko wana. Ye moko pasteur, asa sorcier, asa ko se transformer ko la yo na butu. Si mosoka la yo na butu, yo olamuki na butu moni basangani na yo. Si ko soke ne connaît pas pasteur, que papa pasteur dalanga ina sangana na mobali, nzoka nde za ye moko. Est-ce que ça nanga? Et c'est comme ça c'est courant, ya ba matéa. Talabatu nyonso, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je vais prêcher tout à l'heure. Talabatu nyonso, ba courant, ya ba matin, ba mari de nuit, et ça dit, l'église nyonso te. 9. Talab église nyonso te. Et ça dit, 9 églises sur 10. Bangwal. On se compte le pourcentage d'église moko. L'église nyonso, où ils sont stable na poto. Et ça dit, l'église était à mari de nuit te. Pour moi, que matin, ba mari de nuit, et j'ai dit, Mathieu va sorcier. Na poto, toutes les églises stables. Bah oui, bah ça va passer, bah ça n'a pas de défaut, moussous. Soit bah mille en bongo. Hein? Soit bah mille à bassi. Soit tonga. Soit bah passer, bah so tonga bandako. Ah, bah ça va mater ou anate. Bah ça va malay na bah moussous. Mais bah ma église oyo, et j'ai dit, centre. Il y a ma prédication na bango, et j'ai dit, bah mari et nous, bah femme de nuit. Ce sont des églises qui ne sont pas stables. Et c'est l'église, il y a un départ, l'église, il y a un arrivée.
Est-ce que ça nanga? Alors yango somona plupart ya l'église. Nazo loba na caméra bato bazokanga. Plupart ya l'église. Oh yezana mateya ya ba mari de nuit, ce sont des églises instables. Et puis plupart ya ba pasteur baza côté ba mari de nuit, na ba femme de nuit, ne bango moko principalement bazadi ba mari de nuit ya ba fidèle na bango ya l'église. Très fort. Est-ce que ça nanga? Tala nazolo banoboye. Tala l'église na yo. Pasteur na yo, principale prédication na ye, et c'est dit mari de nuit. Okona chikoyo, ba matin wana aussi la té. Délivrance wana ba mari de nuit, ils aussi la té. Mais ce qui passe, il y a des moutons de Sangango. Mais il faut essayer de la place il y a Zadit. Mais comment depuis abandonner l'église? Et ça quand ba mari de nuit, magamomo ici la caté. Les étapes mususuté. Jamais. Il n'y a pas une autre étape. Il n'y a que cette étape-là. C'est-à-dire que les problèmes, ils allaient les pasteurs. Alors, le messager, Nancy Oyo qui moi introduction et pas Bishop Tchatumba, Ndenge a attribué faute ou responsabilité à Marie de nuit et pas à pasteur, il y a responsable à Mango, Monko. Alors, yo Marie de nuit pour na yo, aux anaïbes aux évangélistes, aux amsa nanzambe, mais l'élo pour na yo Marie de nuit, c'est quoi, c'est comment ça se passe au fait? Enfin, tes actes si ils allaient tabou na kate betonga oyoba na nzambe bazo kufa na bapota ya kati. Tu le dis bien, mon pasteur et mon mari de nuit. Bandimi bazali ba victime oyo pasteur a visité bango mais moyen balo ba ezate passé ki babangaka bazali intimidé. Alors ezali bondoki oyo bazalaki bandoki na kisasa ba yenango kosa na kate betonga. Alors il sengeli sikoyo pour à travailler malamu sérieux. Il faut visiter na butu. Tanga ko visiter na butu, moi salamuki amoni kino spermatozoïde na kata kaleso na ye. Nana sali na ye bolingo pasteur mazana courage ya kokende koyebisa pasteur te mais pasteur ye moko ozwa courage ya koyebisa ye keno mate ya femme de nuit ya mari de nuit sikoyo po abimisa ye ndoto oyo ye ayebaki na kozwa na butu puisque akoko travailler te soki yo opesi ye information ya nzoto na yo te ako comprendre que ya solo na komi ko travailler na nzoto na ye po tangu bokomi ko bimane na butu ba misu basi na koloba keno ba misu basi ba boti na kondo fungoli porte. Oui, mais tangu yo olali tolobi ndenge nzamba sala mutu tolobaka na 4 et 5 heures du matin ba sensation zwaka mwasi to mobali mais soki okomi ko mona mobali ou mwasi umbiku da komi ko visiter yo yeba aza ko ya kozwa yo makasi aza ko zo pouvoir autorité nde siko po saka na no malamu ezali bondoki o ya salaka alinga yeba yango na nzoto na yo eza ko fonctionner ndenge nini à partir wana tangu yo ko vouer na lotaki naza ko sala bolingo po okozala di mal ya kolobaki no na lotaki yo pasteur parce que so banga oza intimidé o balobi ne soyez pas intimidé par vos adversaires alors du coup sikoyo opesi information ya nzoto na yo ya bombo ina yo mais pas oyo ako travailler malamu na nzoto no po asasa yo a détruire yo yango wana pourtant akomi ko bimana yo la petite voix en mangeant alors sikoyo yo oza ko dénoncer te mutu na mona keza yo po balobi so moni ndoki belela yo zo belela ndoki te parce que azali pasteur ya kambaka yo to lebi azali pasteur te bazali banganga misala bande ko sala na kisasa oyo bato baza ko consulter bango soki mutu akufi soki maladi bango lokola batalaka na bondoki balobi tata no mutalie mama no mutalie misala na bango lokola bazaki bakilia baye nango na kati ya bâtiment bazo utiliser kombo ya nzambe mais ezali nde po baboma bana na nzambe mais sikoyo o ezali grave ezali nini tangu yo ndeko ya mwasi passer na yo mutu azalaka mobali na yo ya butu ozako koka ko dénoncer yete parce que aza passer ozako banga mais tikala ko bakeno akoboti so na butu parce que mingi basi bazwa mabota basi baboti na kati na butu azana bana na butu mwayalo mais na moyi azozwa libala te na moyi azana bana na moyi pe azana bana na butu asazwi bana mususu pe azana moseka na nazwi libala te mais tangu pasteur abani ko boti saye yanganga tobi ya banguza batamfumo ya mandon abani ko boti saye na butu azana di mali akanga libala na moyi mobali nyonso ka ya lokende kaka parce que azana masque de verso balatsa ye guya mobali ya moya kozwa ngote po ye adondaka na butu biloko nyonso aliaka na butu alors babindo kisomo ndoki belela alors passer wana tango akomi ko bima na yo tango nyonso bima tango nyonso a détruire vie na yo ezali bondoka zo sana kati na nzoto na yo yango tozo koloba na kati ya ba bâtiment ya ba pevalongo ya ba 9% sur 9 sur 10
bakao ezali ebele tabou ezokufela bana na nzambe na mitema na bango oyo azobima na bango ezali passer nganga nguza oyo azali boso na bango utan fumu umando na oyo akambaka bango alors du coup soki baza ko dénoncer te bakozwa libala na moyi ndenge nini. Et donc il faut pas dénoncer. Mais obligé, mais totangi ma commis. Yemoko maître à dénoncer bi retire toi Satan. Pas le bi que ne faut kamina na pesa yo mapa. Hein? Maître Chouamboma. Bon, merci mingi vraiment na ba sportif nyo subazo landanga na de partout et puis ba nyo subazo landa biso. Si j'ai moi trop tabou parce que photo meka ko fungola mon biso to ba sportif. Marie de nuit na meka ko expliquer ba to ba comprendre ndenge ni Bible ko na salama. Parce que Marie de nuit na Bible banda Jésus ya bana na Genèse Apocalypse na moi na ngote. Soko za na tembe tanga Bible ko mona que Marie Jésus Christ n'a jamais parlé de Marie de nuit. Na yebite ce version eza na papier asuka batika ya video ya Bible wana. Mais ce qui na ba commande noir sur blanc ezate. Eza mécanisme nini? Biso ozaki na ba quartier na to kola ba quartier na biso to yeba na bangaba ba ngasani ba commune mo ebele. Au moins na ba koko muso vanda ka ba betaka mo nzete na ye na likolo boy. C'est un sorcier. Ouais. Soko les boy pongala taki mingi mo tellement sportif moko renommé na yeko so na bango mingi. Il m'expliquait maintenant des problèmes là que moi ndenge mo sa zoleka. Moi c'est nangaye. Wana mde so koko hein. Abeta bino boleka bo seka koko pena mina buto sa quartier mobimba. Bo comprendre ti ba jeune bazana ba jeune mo na ba sese kwei. O comprendre ti bana zo kumba zo la dévérifier mais amoni na mobilité. Ce sont des pratiques wana. Parce que batuana siko soki koti na ba jeune siko ba ye nango batali ke na bo moto be ko simba te fo ezala na église parce que l'église ko kota ndenge nini aye na kata église po moto nyo soya na kata église wana aya kana ba problème siko po soka mono za na problème mono za vi pas tout so ba ka pe na kata église wana aye ko sambela azale pe na mari de nuit te ba azwinde mari de nuit ta ma ye na église kata bâtiment siko ye pe po o mona déroulement na yo o mona musuba so abota na ye musuba abota te azali na mari de nuit te mais tant ko koti na église pasteur so na mari de nuit et puis ko sentir yo comme na butu so lali o komo sangana même pas pasteur o mona ba frère musuba église po ezaka kindoke ezaka mo cercle batebele ezaka pasteur to kolo ta pe diacre o ta pas po za raison na bango siko tango basi ba comprendre nengo wana bakovanda nye babia ebando simba déjà tango yoko ya oga papa na lalité na moni yo okobanga ko nommer mutu parce que soka question na nommer profil yo représente ekozala omona kana na bango balwa na moni na butu na zo sangana mobali oh mais soko mona o sangana mobali bondira nzambe po mutu yeko yebisa face na yo kasi yende bo sangana na ye sikolo kwa bo sangana soka yaka to osambela asa zui amone komi yaye siko eza moko te za ba am et beleza na monde entier awara l'église nyo surtout ba vanda prison ndengo masolo ezobank ça il faut to comme na niveau ezobank ça ba amona loko le vin na kata wa famille ba cause la 10 20 na kata église ba mari de ya pasteur na kiria na mobimba okomona bando ya non bango le mba yebi ke oyo déjà bongo mona te baseka koka o bilanga na ngai mais bilanga no ndenge ozomona pasteur obedia ka obenga ser bilanga mais na omona moyo omona bango pe na moyo ska basimani cherité mais na butu love ya danger au moins l'église on okomi ko beba okomi ko fane ya kitoko ozalaka bien na kata église oyepe na ba po mutu sutenga tambola za na étoile na ye na expliquer batu ndenge nini tango Jésus Christ abota maki bato ba monaka étoile ezaki ngana yote bambaji bamonaki bambaji baki ba spécialiste ya ko mona n'importe quelle étoile tenez bon puisque makambo ezami bon lelaté bambaji nde bazaki na ko signifie que étoile o eza étoile normalité oyo mokonzi nde abotami biso na yo to moneka étoile filante to tambola bo bango nde bayeba c'est comme ça na kata l'église tango yo za seroza oyena étoile na yo wabia to sela ne muto to sela mona mwasi oyo ser nango zo landanga na yebi problème na yote na yebi place ba coûter la yote mais oza na kata situation oyo banda déjà ko longwa banda déjà ko bimama pokotika jamais le connaît demeurer kat na parce que yo muto kozala perdant bango ba kozala perdant te pour ba ser ba ko stila ko na église mais jamais peut ressemble po elongwa jamais ba longwa po ani et ça le ko eloko mo ese tikali ba yebi ke omoni ba ser ngo pare ba ser ba ko ya ka mingi ta na kata église yo ko ko moko wana ka muto ba ko ya banda bo église ça fait 5 ans ko ya kaka siko résultat zani n'a jamais délivré résultat zani et puis pasteur ebi ke yeka mta okwea et puis pasteur ke na ko simba kaka bango yo sumona ko na sika na église ba simba to simba ka mona ba na bonde la pona batu ba sero na ba ebi ke za biso ba ko ignorama ba ebi te ke za mais esprit mtezo benda bango ta ba ko cheka liboko boy kuna
wana pasteur abi mona ngotango tellement c'est yoka molimo ngo ngai naza koko na yo ngai naza papa na c'est ça, ce sont des magies eza biloko oyo ena mo siko yo lokolo yebite ko sambela nzambe yango fo kutana nango ba ser nanga bazolanda nga eza un sujet to ko développer ngo mpo bolongwa na kata ba situation oyo jamais nzamba ko benga mutu na kata église pas à la Marie de nuit jamais. Et puis Dédé baka muso Marie de nuit mutu so nga azana mobile na mwasi na ye Marie de nuit muso ezaka penser eza penser ndenge nini nazo expliquer bato okomona moi biso mibali na koloba ngo sans secret polichinelle ba tozolanda so landa ba tenir en rigueur te okoko zala pe na ba tata ngwa so azaki ba païen ta so na maka okomona pe mwasi mwa kitoko boye makanisi no ekepa na ye siko tango ekepa na ye wana okola la pe na butu omoni okola ozongi na ye na butu okoko sanga na pe na ye ça c'est le même problème ya koloba merci beaucoup place on otikali poli puisque batu mingi ba reprocha biso ya bibino koloba ka boye ba mama fanyina bana bana bazoloba ye munganga boya ye binenge pe ye pasa la kaka wana munganga fa pesa ki senenge longa mene on comprend te pour battre la télévision na bana tout ça donc à partir de wana tango imaginer bongo ça peut créer une fois seulement et c'est le que ça continue répétitivité ce que comme il est 3 fois 4 fois et comme makamusu yango le moto besoin na église bande ko ngai boye ko sambela soko moni kaka déjà mokambi na yo pasteur ou diacre boko moni déjà na butu ozo sangana ko yebise li soute pesa lokolo pesi donné bima bondela nsambo ko mona makamoso ko mona ngoli soute soki tembe longo alonga l'église oui ngana ko autoriser alonga nano alonga sika wana autoriser te alonga obligé alonga oui ndeko langa zola ndanga ya mwasi longa na église wana qui est une église musuba mona Marie de nuit soko tietembe soki bazomona Marie de nuit ça fait 2 ans 3 ans mona l'église wana longa na église wana Look, 50 ans pesa orientation mususu nzamba tika bato na ete soko atambusa batebe na église atambusa ayebi ndinga sala akomyo tika mususu jamais komona kotoke balo Marie de nuit kuna pesa okena buzo bako pesa mususu eloko mususu mais soko yo wa mona maka mususu c'est pour dire que kuna ndesi kozo kangama alors bolongwa lokwa tozo continuer les charismatiques to kodo donc balongwa na état wana les états moko oyo ba kongolo bazo na umuna mutu bena obi l'église lelo batebele bazana ba kokolo bate amen église comme na kilo moko boy même mabezali ba Christo bere bazawa pina mboko bazalaki soki bazaki ko exister bible lui to na ba koko na biso na ba grand frère ba Christo bere ba existaka bazalaka na bible bazalaki ba yoki ba va vérifier. Bah yo qui va vérifier. Et puis va vérifier à Pambaté, so va vérifier Sili. Là il va je suis pas pasteur, mais on fait ma bêtise no lobina bisoko. Ma comme le biso yango te. Pasteur peut accompagner les yango. On va benga église. Alors, tozong elo kalamingité, bishop Chatumba na ganti soki problème wana eza ebele na kata église mingi ba kenai pas pasteur na bango te, mais mingi ba lukara ba prophète libanda, ba lukara ba kambia libanda, pour ba sala ba délivrance ya kafu pour na kolongola ba Marie de nuit. L'isolo ya Manchester ezandengeni. Yokana botoko na l'isolo à Manchester. Nazo tanga verset ya Bible. Na Philippiens chapitre 1 verset 29. Mais tango toko tanga l'isolo na kozonga jusqu'au verset 28. Et d'abord on peut ce verset 29. Écoute ce que la Bible dit. Et c'est là de la part de Dieu car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ mais encore de souffrir pour lui. Amen. Eza biloko mibale ngolu tozwi ngolu mibale tozwi ngolu ya kondimela Yesu pe tozwi ngolu ya konyokwa mapona Yesu bandimi ya lelo na beglise oyo nyonso bapasela bamando na baminkudi bapasela basali bamari de nuit na bandimi na bango baza kote kaka aspect ya kondimela Yesu sere obongoni motema mwana Nzambe mais partie ya suka oyo la Bible dit que de souffrir aussi pour lui. Baza côté yangote. Baza di tordre sens. Souffrance nyo sur la carte église, ba pesa ngo kombo. Yango so bazo kanga batelo ba Marie de nuit. Bazo pesa souffrance. Ba komisa ngo démon. T'as bien dit ça on. Amen. Parce que ba connotation de côté la batuka ba kombo. Souffrance no ba pesa ngo kombo. Et combien belé tie et boti ba syllabis. Bah voilà. Et pourtant que souffrance et ça recommandé la Bible. Il faut les épreuves. Il faut les écoles et universités en Zambie. C'est une preuve. Ya Nzambe, la Bible dit pas seulement. Oh là là, je suis où là? 29. 29. 29. Et c'est là de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Passage obligé.
il faut biloko mibale wana ekokisama na bavie ya bomutu eza lokola mwasi ake kobota mais abimisi mwana mais ayoki souffrance te est-ce que ezalaka te po opesa vie mama na hôpital po abota apesa vie il faut ayoka nini ata batie peridinal peridinal wana se bazokumba mukongo batie na colonne vertébrale epesi okutu pasi koleka ndenge kozoto normal est-ce que ozolanda ça c'est pour donner la vie tu dois passer par cette souffrance moi ça kokende hôpital te azobota azoseka femme sage bino bozosakana otala ndenge nazosepela est-ce que azalaka wana komi morsere ata femme sage akokima abi oyo ezali nini te ozo comprendre ça c'est pour donner la vie même aussi en Jésus-Christ soki moto bongo ni motema ondimi Yesu esengo yeba ke kondimela Yesu ezabe na parti ya bunzambe oyo Yesu oyo ndimeli il faut nyokoma pepo pona Yesu. Mais Bishop, même Joseph ayeke kokoma ministre. Soki balakisaki ye passion alingaka mona na nzela alinga matin kutu. Ah di matin. Ah non, alinga matin. Siko pasi anengo na yo kondima ngo lelo mokili oyo. Azate. Yango to ba passer ba komi ba nzela ba chobres. Chobres ezadi banganga amonike. Nazala petit na ngamoko na pesa témoignage wana. Petit wana za petit ya mongo. Ba mongo boni bisanga ye. Petit wana ba ngo bakana ba 100 francs moko ba sala na mongo ba. Soko sana passer la mongo, oza na mayele. Sikoyo petit wana ya mongo passer. Passer la mongo. Aza mingi belate. Moko. O passer ya penji soir ya kwe wana. Aza mongo te, comme ne bambeko. Aza mongo. Ah bon. Ah oui ça là. Ba mongo ba te mongo différent. Ba mongo. Kasi muto akata mutu litoyi ya ita mwana Yesu na mbeli. Kasi ba mongo. Bazolo Yesu azolo ba ya misi déjà kati. Ba vital. Petit wana ya mongo. Wana zalaki kofo. Petit wana ya mongo amoni seri moko ya kitoko ye l'église. Ai. Sikoyo albipe seri fona de kaye. Sikoyo aluki stratégie ti azangi. Asalini on se concentrer. A bengiser na consultation ndenge ba passer ba manifester ba zali ko sala bingi yaka na consultation ba teli comme journaliste mukolo nayo akoti tangu sikoyo biseru anaye afuka misie atombuli maboka bandiko sambela yo kado bi milimu ebumu lwambo milimu nyosi boma mubutu milimu nyosi boma ebane Wanzo wa mnoni na kimongo yo sikoyo abengi milimu ya pongo love abengi milimu ya empopolo wai abengi milimu nyoso yekotaka tina mwana mwaso yotambe awana zobe na kimongo sikoyo tango azo kubenga milimu ya bato bakufa sikoyo sera bandiko de mananzoto puisque ça passer rai ya ndimika ye pa passer rai sikoyo sera zo kerseke passer zo balang parce que c'est azaki muswahili siko sera amen musala ndambe amen baba mungu ako baswahili bana boboto na mongo bazaka na siko yo passer azoni na mongo azoni na kimongo azobenga esprit ya pongolove esprit ya pompolo wai esprit nyose boma pongolove ekota kati na mwana mwasi yo ndambe ekota mwana mwasi amen amen mwana mwasi alembi alongoli bilamba asangani naye tango asangani naye lokola azalaka ngunza akotisi eloko omoni ba provenance ya Marie de Nuit place ezouta mwana mwasi bata yaki na ye yaki na ye bien kitoko na ye nde akomi victime na église tu vois alors bandeko naranti yokana na cité c'est-à-dire que mwana mwasi souffrance yake asa kitoko azozo di balate kati na Yesu ezaki nango ba démonter ezaki passage azozelata na ye siko ya ye kone papa nga mwasi kitoko boye nazo balate ya ye biteke azoya ko se livrer siko sotuna osandi mikolo bono osangani te papa mikolo ebele siko facer azo tana mwana mwasi boye mikolo ebele nga nazo shoma oyo mikolo ebele osimba oh nani ana ruba mabe oh ici ndabone misanga mikolo ebele na bongisi papa au nom de Jésus nazo ko bongisa langage nanga emenga na sa docteur fona benge loko na komo nango sikoyo mbala moko aleki c'est et longue souffrance. Il y a appel en Jésus-Christ et comme souffrance à malheur. Ouais. Passer na ya comme nani Marie de Lunay. Il y a un senga biloboy. Pour yeba, nazo pesa yo signe yo. Yoka, nazo tango pe na verset Bible. Pour yeba ke passer na yo. Ata omona ki na butu, mais na moyo zo banga. Ata ko omona ki était mais on a dans cette église on a ba Marie de Nuit et c'est dit à répétition dans d'autres nayo et ça peut na Bible na verset oyo 28 ya on a bakina kutaka verset 28 verset 28 le Bible
sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, des saluts. Et ça dit preuve. Il y a qu'on accepte que tant que l'autre passer na yo, azo sangana na yo, comme tout na te. Et ça dit preuve nzamba na kisi yoke. Ba toi il ba pengui. Puisque jamais ngana sana bana na ngana ndako. Na sana bana bas. Ngai na bote bana bele. Na zo bota na nokas. Puisque tu connais ça déjà na 10 hein. Alors, nazal barabas. Moi na ngai na moi so ngana boti. Amona ngai na butu, ngana zo sangana na ye. Est-ce que vous savez moi? Non. Mais comment mutu na kat église? Ozo que mona passer na yo, bozo sangana na ye. Et pourtant que passer na yo, azo ba ka sa papa na yo. C'est-à-dire que sa papa na yo te, azali munguna na yo. Ma pratique on est kaka mena église te. Ya ko sangana ba na le kaka mena ba église te. Siko le long de côté une église. Ah voilà, le connaît côté. Tu comprends? Voilà. Le connaît côté. Tango yo so mona kaka l'église. Passer o ya yo. Aye ko sangana na nzoto na yo. Na tongo kokende lisusu l'église wana te. C'est une preuve. Nzamba na kishoke muto yozo benga pasteur. Et pas inanga za pasteur na sina na bwaka ye. C'est une preuve pour toi du salut. Pour ta pas sur révélation, il y a comme que muto ya za ya nzambe te. Mais siko yo bandi miyaturu alelo. Lokolo ba bikate. Lokolo pe bangu moko bazaba na nzambe te. Yo loti mutu. Pasteur na yo. Azo sangana na yo. Yo pe oke na tongo oke ko papa. Mikolo mari ndi bazo kutungisa nga. Yo yebi ke ndeye. Ozo ke na ko yebi se lisusu ke papa mini mo bazo kutungisa nga mikolo yo papa. Nazo lotaka ka nazo ko sangana na mutu. Sima ondimi. C'est-à-dire que yonde zoba ayeko se renforce. Zoba c'est un peu de esclave. Alors Bishop Tatumba, bon Bishop Tatumba toujours on a concret, tous en ndeko moi si azao sambe en peine d'histoire et pas pasteur Bameko, donc on va le citer. Oui. Et donc grande femme d'affaires, ba camion, ba mituka, ba ndako ma mobile bele, mais mutazo mona na butu, olea mona ndeko assemblée na kati église azo sangana na ye mais oya monaki ezaki nani betele sur wana mais c'est Rwanda ayoki aza prêtre akoya ko témoigner alobi azaki femme d'affaires na kati église azaki na bana na ye abotaki na libala mususu est-ce que solanda sikoyo ayeko zo mobali pasaki na bana na ye abotaki pe na libala mususu basangisi bakomi mwasi na mobali basali plus de 11 ans siko bayeko kota bayeko yamba passer wana bameko o église à Pantin oyo église à Pantin sikoyo azaki femme d'affaires azaki na ba affaire na ye azaki prospère à un moment donné depuis à côté de l'église akomi comme la chute azokoya sikoyo akiko se confier pas pasteur abi papa ba faire na ngezo si pasteur a yebisi yeke ba faire nous aussi mbate pour ne parce que mon badi ofandi na ye nde cause ya malheur na yo il faut que bwana na ye pour ba faire no yo etomba 11 ans bavandaki malheur te parce que malheur ta ba moni nda ko mona malheur ko mi malheur e ko mi malheur pour nani tangu sera ke ko yebisa ye avant que sera ko sera bandi ko mona ye pasteur azo bimele na butu azo sangana na ye na nzoto et puis akomi ko mona boye penza aye a poussé mobali na ye a matele na mbetu a sali ne makambo a bimi a zongi mais la stratégie ya ba passer sorcier sikoyo na moi tango passer a zongi na église a commis ko pointer chaque temps que aux arabes ba mari il faut délivrance c'est comme ça que sert ayaki ko se confier pas passer ba faire union sur sali nini ekoi ba licence ba sali nini ba botoli sert ayiko ndima conseil ya passer Azur mobali wana sali nini abengani l'erreur on a le bras 1 plus 1 égale 1 2 pèse la réponse mais 3 pèse la réponse mais ma bé na yebiso sera de siko tango siko mobali ngo télé vite te passer la bandi ko régner na katate puis comme objectif n'est ça que c'est la tika siko vide par exemple ba kamo na ye ba nyonga ye ba comme esclave comme tina pauvreté yango nde tosali koloba na ba verset oyo eza makambo ko discuter te soko moni kaka na ndoto
puisque nga chatu manenge na sale lungi nanga boy bakoki ko zongo na demo te na bimela bana nga na bote na nzoto na ko mubali na bango bazo ngona contexte wana enfin ya ngona sobe exemple pour contexte wana pour mona kezaka lokuta eza lokuta mais soko zo na sikoyo mutu aza ko tembe bosono kombo ne pasteur bakomi ko zo elongi na yi akoma mobali na yo c'est que ye ezate ke makabo luka o bazo elongi na ngai elongi ya chatu babako ko zo ngote batikana ko zo ngote bakoza pe ya ngote mais soko moni yango na mutu zo benge passer na ko discuter na ite kanga bible ça nini bendana. Alors le messager tozana makambu nangasi oyo Bishop Tatumba auti ondimbona pona bameko ezali munene eza munene pona ba o bazolanda il faut bayoka o musana nzambe azoloba alobi bokanga bible bokende mais o bakenda te baloba nini te biso to okende te to moni pasteur mais to okende pa ya pasteur mususu pour asala biso délivrance ezali solo elekaki donc ndeko mususu alongwaki na kati ya église amona ke pasteur na ye ndemto yelaki akoma mbali na butu alobi bon ba yebsinga moko vraiment délivra kama kasi ye spécialité nezakaka ba mari na ba femme de nuit mais ya fani na Manchester alors ndeko kangi bisaka akei Manchester pour ça la 3 jours akomi kuna akuta charlatan alors asala site na ye moko na YouTube anaikaka ye moko azana ba compte kama babino yende spécialiste tala nombre ba vu ndenga bino olanda ba vu obino non yeso azo délivrer ba nombre de vie yango wana nde place photo kende mais yoka lisolo akekuna akekuta charlatan apema na coin na ye na caméra na ye asala ba moi délivrance asala ba image interposée donc batwana ba mona culte munene yaza nini mais akotaka asala montage eza culte montage monté. Alors nani conseil nini yoko pesa na bandeko o bazali soka yoki o délivrance eza telle place ok puisque ndeko wana tekaki mbongo ebele a bebisaki mbongo ne billet a bebisi séjourné à 3 jours na ndako akuta place moyen kuta melata mai na kata ndako wana te place aventure bandaki yango wana abi me ndeni muto aza na église munene o ngala muna na télévision mais ndako eza boye on dirait ndako ba ba clochard et cause la possibilité mais bo kebisi nini oyo ko kebisa bandeko o bazolanda na yoki boy akei na yoki boy akei na yoki boy akei puisque toza apona ko benda matoi na o bazana matoi mangongi na autant Bishop Tatumba avant de répondre maman zolanda biso s'il te plaît parce qu'il faut te passer un conseil soko ki ko tanga na proverbe 15 verset 18 s'il vous plaît proverbe 15 verset 18 proverbe yo zawapi ya kaitoki Proverbe 15. Proverbe chapitre 15, verset 18. Et le Biboye, écoute ce que la parole de Dieu dit. Verset 18. Un homme furieux excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. 13, 18. 13, 18. 13, 18 et lobby. Celui qui méprise la parole devra donner des gages. Mais celui qui craint les commandements sera récompensé. Bon, la version M. Balobi, celui qui refuse d'être éduqué. C'est ça, c'est ma version qui a changé. Tout à fait. Sera pauvre et méprisé. Voilà, il y a un moment. Oyo akoboya toli, otozo pesa bango, akokufa mobola. Pe akotika la mutuya pamba mais tandis que oyo akondi matoli il sera toujours honoré pour la maman oyo atamboli azoluka délivrance à gauche à droite akene Manchester akene Allemagne azaki na boye betonga nyoso tu mbongo azopesa ba cadeau azopesa ba mbongo ekoi Bible ebengi bango na Jean 10:10 balobi le voleur vient pour voler égorger et détruire. Alors le bon berger prendra soin de ses brebis, il lui donnera la nourriture en abondance. Alors maman oyo croyait que non akikokuta na bon berger oyo akopesa la nourriture en abondance mateya ya solo conseil ya malamu banga nzambe tambola ko banga nzambe no ko délivrance mais akikokuta na serviteur ya Jean 10:10
akeko détruire bomo ya mama oyo, c'est-à-dire azui mbongo po Bible lobi bazalana pona ko voler, égorger et détruire. Ko détruire bomo ina yo ko yiba nini ba ko yiba bino oyo ezali bozwi na bino, faut batika bino maboko pamba. Bakozwa nyonso tout oyo ezali ya bomo ina bino. Bazui finance, bazui spirituellement, bazui physique. Physique pas ko bimana yo, spirituellement azui bonzambe et puis financement azui mbongo oyo ezala kata maboko na yo atiko maboko pamba. Tout simplement tozo ko lobanini pona bana na nzambe o bakina kata bâtiment. To boyite Bible lobi, renseignez-vous d'abord avant d'aller. Il faut tout dans nzambe et pas yokocha makolo na bino. C'est pas pour rien Nzambaza kolobana Jérémie 33:3 évoque moi je te répondrai, je te remontrerai les choses cachées, celles que vous ne connaissez pas. Et nous kolobanini, sangu yo oya na doute ozana tembele kati na il faut tout na nzambe nani oyo ozo kokene liboso na ye. Parce que so kepa nganga, otuni nzambe te, so kepa binkudi, okepa tanfumu. Rôle na bango bayana mukiliza pona ba détruire ba kotika yote, il faut ba détruire yo. Ba kotika yote parce que bango ba benga ma pona koboma. Ko kalisa te ke non ndoki akokelo mawa. Ndoki akokelo mawa te puisque ndoki identité nezali pona ko détruire. Comment se fait-il que non ndoki azana nzala ay mutu azana en face na ye aboya kolia ye, akolia yo. Akolia yo akotika yote akobikisa yote. Alors tout simplement pona ba mama oyo ba tuza ko senga conseil na makambo oba kuta na yango fu bazonga na bandako na bango laisser partir mon peuple bakende na bandako na bango bakende ko sala Josué 24:15 bango na nzambe bakoyeba na ko nzambe ko mona bango c'est à dire batambola na ko banga nzambe toza ko loba parce que mbongo pesi ozu salite mitu ko pesi ozu salite okopesa nyonso to ozu salite sali basomba kango te sali bazwa kango na ko banga nzambe soki obani ko tika mabe lobi ko automatiquement oyoki balobi na Philippiens 1:29 balobi que non ne soyez pas intimidés na batouana boko ko lenga batouana te boko ko banga bango te bitumba na bino eko la bino munguna na bino parce que oza na bitumba mais tango okei oza ko discerner te bitumba ko za la trois sortes bitumba muso ezali épreuve ya nzambe bitumba muso ezali etamboli ya mutu yemoko bitumba muso ezali satana ou méchant za ko vouloir yo mabe na bitumba nyoso misa tuzali pona gloire ya nzambe mais na nyoso tout la place wana nzamba lobi que non bitumba na yo intimidé pe yote parce que soki bango oza ko banga bango bako komisa épreuve ya nzambe neti ezali bitumba oyo euté pa mutu songo pakala ekokanga yo carrément il faut na morale moko serré oyo ekoyeba na komema yo na lobiko parce que so okomi ko tia souci kati na yo souci eko détruire vitalité nyonso ya santé na yo sali pona bango bana na nzambe olanda biso o nyonso tu bayebi na conscience na bango ke no na tambola ko banga nzambe be preuve na za nango eza nzambe mutabengi ngai sali fatika ta ya nzambe sale mati Lazaro apola nde Yesu ayaki asekusi Lazaro c'est-à-dire yaki preuve ya famille ya Marie na Marthe c'est-à-dire bana nzambe soki ayebi ke no preuve na ye o ezali kati na ye oyo ayebi abanga nzambe akobanga bato tenenge Philippiens 1:29 lobi ne soyez pas intimidés par ces hommes là alors du coup yo fatigue à la ferme parce que yebi que non na banga kanzambe bitumba ezali appel nzambe soki yo okomi ko banga bango bakozwa bitumba oyo ezali preuve ya nzambe e kokoma sikoyo ngambo pona yo pour détruire yo merci beaucoup l'autre ba que non basa na banda kuna basambela banda maître Churamboma yo lobindeni puisque to mo kende suka masolo na solelo. Non mais ngai mo wana délivrance ndelo gozo sekisanga fort pour ba chrétien ba yeba mo délivrance te ba mama mingi bazana baba na ba problème wana ba bandeko mingi pona makambo ya mo délivrance wana au monde siko zo pona délivrance d'abord na vie ya mutu l'homme est déjà délivré par son ignorance yanga ke na koluka sous délivrance na makambo ebele exemple au monde bozana kata famille au monde bozana ba bobota mi 3 baleki babali ya balite bokene église si bino no faut pas délivrer bino ya za na problème est-ce que on est comme problème ça manque, c'est un peu problème de délivrance. Et ça problème que le temps de Dieu. Si que le rôle batu bazana ignorance wana mingi, batu balingi ba yebi sabango à venir. Or ba deve wana bazalaka déjà. Ya ko yebi sa yo ke makambo zo mona boza bo yango moni batu zo kuta na ngo lelo. Délivrance ezali du fait que déjà olongo na ndako na yo. Dieu pense à quelqu'un tango ko suko na ndako na yo lobi ke nazo kende ko lukelo nganzam. C'est déjà un parcours zo ça, c'est la foi. Parce que ko sukola tu ba sala ngoto so sukolo ba ke ba concert ba tu so sukolo ba ke sala makambe bele mais yo sukolo bino ke na ke ko lukelo nzam c'est déjà une étape ozoleka est-ce que nzambe wa sala zo mona te ko za na problème par ton ignorance mamusuka na nzela wana déjà et c'est cela qui déjà mais yo na ko za ko ka sonde te fu ba ke no bakisanga suna liboko na za la délivrer yango to kuta na problème maman boy OK d'abord mutazana fu mona ke ventiler mutazana
ba Facebook ebele oke na ndako na yo muto ke luka délivrance okata ko mela mai na ndako okosala 3 jours na ndako ndengona te bato baza na esprit nzambe de dès que na komi na comprendre que to naza devant un magicien na devant un ngunza do funa zonga mais tala par ignorance alali sous premier jour deuxième jour siko oyebite oyo yo zui na ba nuit olali wana. Tu vois le problème? Oya qui ne peut bien. Mamusu premier yo ko luka la délivrance wana nzamba ça. Mais tout le monde na Bible Daniel abeli nzambe dès les premiers jours Bible lobi kaka mukolo fungola ki munoko na yo poloba nzamba sa yanola ki. Yes, come on. 21 jours papa. Soki Daniel kuto bato nzamba tambola bango. Bayenge beni. Abondeli nzamba. Bakangi ni bondeli na ye. Bongo yo nanga to lia masumu lokola nguba boy. Okere ko lukaba délivrance. Vanda nzamba sa asa tindi makam. Obi mutakanisa que même Daniel il croyait que lui-même peut faire quelque chose. Mais c'est Dieu qui lui a dit Nasina répondra ki yo. Pona ko lakso ngana nzambe. L'un des principaux chefs Michael Kende. No secours na ye mama vanda tanga Bible bande ko nga basi mibali bozo nyoko bokolela na bolelite na bokanga langa jo nanu bolelite bokolela Bishop Tatumba toke na clôture émission na biso na ngasi ta na biso e koki alors yo lobindeni pona lobasuka nazo tanga na verset biblique dans Philippiens ototangi le chapitre 1 na tanga na verset 27 et lobi seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Pour la bien, les Cambodgiens kaka na yate, les Cambodgiens kaka nazanga koyate, binobo tambola, selon la foi de l'évangile. Bande konangai okokenda Manchester ezakutu batu bakende tina Rome et papa ezakutu batu bakende lamentation eza na problème te okokende mira lamentation ozokende kosala tourisme ezate ke mira lamentation ko peso eloko na moni passer moko ke mira lamentation ao azongi abengeli mwasi na ndako abali mwasi mususu siko mira lamentation ko tebisa ki yeke boya mwasi oyo bizo mususu et pourtant Bible dit que pasteur soki oboyi mwasi na yo ko bana mususu te tikala bongo mais ngai chato bana sala kango puisque ngai na pengwa kinanga bana exemple na hote as exemple ya ma dem sabango yo ko combattre na mo ya misu ba lobi mo landa kali su misu ba pasteur a télé mine église ya on a posé question à télé mine église a tout télé mine église mo landa laisser partir mon peu tes frères mutako ko dicter le côté landa makam to solo ko comprendre kaza faxer voilà azo maltraiter vous êtes des esclaves mutako ko tala ngai na pengwa ki na jiba kambo yo na kangi ango na tiki na bitala makambo bino bokende nango na tiki nanga puisque nenge na tambula kisa ki susubiente na bike na ko kondo continue ko kosa bana nzambe te mais nzambe na bolingo na yi ayi ko lukanga na boye ki nanga yango pona zini ko ba c'est une charge qui m'est imposée ba imposer nga sous charge et pas dans nzambe ngamba zongi seninga Bible alabi telema ko zongi le lisusu de makambo nyonso wana mabetike nango ya muyibi ya escroquerie tout kala na iba na sala makambo nyonso amabe sauf qu'il ndoki ozala ndoki te non heureusement soki nakotaka kuna nde na debati soki ndoki wana récupérer mais ki ndoki eza mi différent na moyibi te moyibi ndoki parce que ndenge moko to tia kaka accent sur ki ndoki te moso kopra nyonso ezaka makambo mabe mais nzambe ekozwa ngai bandeko na ngai ntango nazoya kotelema wa nazoya kotelema mpona koavertir yo ke soki oza na eta wana peut-être que zongulunga na yo pasteur bazolo bakana bandimi abaina ba pasteur auta ki kuna soki yo pasteur oja mutu makasi premier ezate mama papa bazana l'église bokolela alors mono ya suka papa comme ça to clôturer émission yo vraiment mbote mingi to sana bandeko awa tolobela vie ya Papi Gen donc toza studio moko donc ndeko mbote pa yozali Papi Gen merci mingi na bato so balandi biso surtout ba sportif na maman de 5 Caramelia Christivi Mboma merci mingi na bato so balanda biso de partout surtout ba sportif parce que ils ont la voix autorisée Kinal Maleko les grands comédiens du moment mbote be na bato nyonso Kinal Maleko bato nyonso bazolanda biso laisser partir mon peu de eza éveil to na fimbuté to ko imposer mututé chaka litoi o comprendre que makambo yo zela pendant 40 ans yango to yenango ndeko na ngai na pesa mo histoire muke
ezaki na aigle moko za kovanda Moulaïté, aigle wana za kovanda esika soso bazalaki soso bazokanisa nde soso mais ezaki aigle il y avait un jour oyo aigle moko aleka likolo boy ka kriba monika mutaki na cheka boy amati donc bino ozolanda biso na laisser partir mon peuple wana kata l'église to boy bino to na bâtiment boyoka sonde boza bien mais ba oyo baza ya nzambe tango bakoyoka to kuta na bango. Galate, le message est Bible nous dit, nous n'avons aucun pouvoir ni aucun argument contre la vérité. Alors, passage obligé pour Naba dans Nzambe, Naba, oh, il y a 9%, tous les gens qui ont besoin de bazonga nanzela. Bazonga nanzela, parce que bit na biso ni bazonga nanzela, que bon, na bango ekufa. Ça dit, Balanda, Philippiens 1, 27 à 29. Nzambe, nazala, nazala te, botambola na kobanga nzambe, boba na kosala oyo ko sepelisa ngai nzambe. Okoko pesa dimi, okoko sala ba jeune, okoko yana ba veiller, mais soki otanga kanzambe te, osai na yo musala ya mpunda. Vomie banga nzambe ko pesa te, mukile ina yo menzamba linga yo ko bikisama. Otongo to ba yango wana. Merci beaucoup bino bandeko barandi na kanso komi na suka émission na biso na kotika plateau OT sans que na lancer lo laka na bino ba propriétaire ba chaîne à télévision na Kinshasa. Bandeko mingi ba bengi biso ba tindeli biso ba message. Ba lobi ba émission ki toko boy. Mais pourquoi il est à Kinshasa te? Kinshasa eza na kati ya mabunga ba pasteur ba simbi Kinshasa na maboko na lokuta na moyibi na escroquerie. Bino bandeko boza na ba chaîne ya télévision bobenga biso na numéro oza na se awa tokota en partenariat pour être émission ezala diffuser na kati ya Kinshasa ezala diffuser na Afrique mobimba pour être batu o baza na kati ya mabunga batu o baza na kati ya esclavagisme ya ba pasteur a miyibi ba koka kokangama na oyo na lelo tozo kosela Satan makambo mais Satan eza pasteur no o azali boso na o na maloba oyo Nzamba pambola bino tokomi bala sima bye bye Tikabana Nzambe bakende. Merci beaucoup.